Bon, tu n'as eu mon téléphone, tu as des ordres déjà. Tu as des ordres. Et ça fait que la fête de Massange pas ethnie langue pas souka. On les a matanga muta kufi. Et puis à kufi na ndenge nini. C'est ça aussi. À kufi na ndenge nini. Est-ce que tu connais l'hôpital? Oh ezala ke non nzambe to lembi pe. Les communes kindo kina maseke na mikila. Eh moi. Likamba mnene boy. Likamba somo boy. Là si on a qui rotelema. Mais il faut avoir conscience. Richard Otolia qui n'est pas qui n'a eu. Et puis, ma yélo est bella ça n'a eu. Ma français est bella le baka. N'a pas dans le bangote. À Kofi. Nous avons donné la paix. Tant bonnier. Boyo kaki. Tant sous on a 2-3 fois. Mais bon, ça est là au mot boy. C'est impossible. Na moki. Matalana c'est une hypocrisie. C'est là où complexe. Les gens aussi là pour nous prouver. Mais oui, c'est complexe. Là on a un problème. Au soulinga te ton ayo senga yo. Yo ke tonganga eke kuna la tonga eke. Makambo ezali. Oui, makambo ezali. Loko akomi mwasi ya bokonzi il faut manquer bayana et respect to atie bango na musala fa comme ça bango ko ba misbala loko ba ngulu wawa o nga penzana Richard Mukoko to bane ko solo le tout est derrière mutu tout il faut aller là Richard parce que Richard après si pas tout maillé donc ça mutu moko te que non matanga on est bon n'importe quoi moi ça na ndaku moko te que il faut que ndaku wana balela ye OK non de l'autre c'est dégueulasse. Voilà, très heureux de vous savoir si nombreux et français sur votre mère chaîne Nouska Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques sera toujours le bienvenu chez votre humble serviteur, le Bingazo de la presse, Clark Kinzunzo. En tout cas, Yabouye Bazoua, puis merci beaucoup pour vos appels, pour vos encouragements. Ça nous fait énormément plaisir. Tant d'amour, appel, commentaire, en tout cas, et ça l'a bien. Comme vous savez, nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Donc, tobaki moi honoré moi si tokotombola moi si na musala non seulement ça va aller pour ça là tokotombola pour que to pesa longo na baba parce que baba babota rabiso bon ba la rabiso nyoso honneur à la femme. Voilà comme nous sommes au mois de mars tobaki dope tokutozala bongo na moi si ya sango moi si ya maboke de tobengaka moi si ya théâtre à la femme congolaise la reine Kilimanjaro la star bijou la reine Otozali na mukula lelo pour que to solo la par rapport à bébé comment aux autres circuler na réseaux sociaux bébé au Italie par rapport ya Congo na par rapport ya carrière na par rapport ya ba projet na au hasard vraiment à vraiment à éclaircir biso après ça biso vraiment ba réponse na biso pour que tous la comment satisfait na banda pour avant tous inviter na tout cas na pesi ba bonne fête na ba magnon soya partout dans le monde entier madame Alexis Mukendi ba bonne fête na yo madame Gladys Pembe de Mafuta en tout cas ba bonne fête na yo mami Logo ba bonne fête na yo maman chérie bino nyonso afi mambweni ba bonne fête na yo place aux amis jeka na ngila aux amis la rastanga au fongola ngato ya ba invité na biso mokula lelo la reine de Kilimanjaro l'artiste la star notre maman Bijou la reine autopc bonjour et bienvenue. Bonjour Zuzi. Zuzi nalinga kombo na classe et bukarani. Bonjour na ba abonné nyonso ya Nouska Télévision. Bonne fête na ba mama tout. Voilà moni Nelly Bonduka, maman CC dessin animé, Gladys Mbala Lafayette, Yoyo Kitenge, Jolie Omeonga, wana basit. Poza ni na biso, mwana biso. Maman présidente, il y a Caroncœur, Karine Pala, bonne fête Nayo, maman Mbodi, et Bakata Vivo, Gabriel Bolembo, Fatou, Bassignon, il y a théâtre, Cardozo, Mille Esprits, Bassignon, donc tendresse, donc il n'a pas signé
Ba bonne fête na biso moi na biso. Voilà, en tout cas ba bonne fête na yo pe moi Bijou la reine honoré biso na mokolo ya lelo malgré occupation mais osenga tout kutana pour que tout solo la ezana ba sebele bazotala yo ba maman ministre bazotala yo ba femme comédienne bazotala yo ba maman polu ba mama message ni okopesa na bango pesa ezana ba susu ba maton pour balesa bana ba bunda pona ba foyer na bango message ni oyo la okopesa na bango basi wana en tout cas il faut te féliciter bango basi mususu baza ba papa bazali mais ba papa basala surtout bika mokili yango ndenge koma azolamuka 4 heures azo risquer pona kaka bazala bien na foyer na bango en tout cas il faut encourager bango nde baloba rara biso pe basi totikala te tozakaka toujours sima ba papa po to soutenir ka ba papa po liboso ezalaki fo papa luka mais lelo échange ndeka baba mokili yango ekobaluka ebaluka pe au moins si soko otelemi te po papa ntango soki kozala na salaire moko ya $100 yango te efutela bana minerval yango te ekofuta ndako ozomona donc il faut tosimbana na maboko po tokende liboso donc ça mpesa kozala te ke non mpo anini kanga nga nkosalela mobali te nga na mobali oyo bovandi ye ndako moko bobalani nde oki kosoutenir ye mwasi journée de la femme nde tomonaka il faut sombela nga liputa osenga papa liputa eza mwasi te mwasi okolata kilote okolata pantalon mais il faut zala na bwanya na mayele il faut zala mwasi moko oyebi kovanda na société mwasi moko oyebi koencadre mwasi moko donc oza kaka femme sage quoi. C'est donc, ça. Voilà, merci beaucoup pour le message na yo pesi na ba manyo en tout cas donc on a ba ma o ba pesa la vie ba félicitations na bino. Moi Bijou la reine, est-ce que moi si y a théâtre lelo oyo, moi si y a théâtre est-ce que ça na valeur na société, est-ce que moi si y a théâtre ça vraiment utile pe na société, moi si y a théâtre est-ce que ko fa na pe na bala, moi si y a théâtre est-ce que ko pesa pe vie. Et pourquoi pas? Ba c'est théâtre ba bala bazana banda comme bala bakutana na ba choix na bango mibali na bango nzamba tinda et puis base mabala bomona Karim pala nda sala raza koto yo azotonga koto yo ya ba mama olukaka ni logiste o sa ni na théâtre ozomona donc basi ya théâtre baza na valeur moi si pe ya théâtre yo moko pour pe sa valeur ko ba pesa yo po ezala ka basi ya théâtre bandumba basi ya théâtre babala kate ezalaka bongo mais quand même bomona ke bafia théâtre pe babala bafia théâtre pe à part Leti Bishop Mamundaya asalaka na ye ozomona théâtre eza musala tokoloba te ke non théâtre eza musala te po donc nakoloba ndeni donc théâtre eza musala mais obakisi pe lisusu donc c'est un peu ça. Voilà. Et là, il y a le est-ce que moi, Bijou la reine, on a carrière, une expérience, nous sommes au bani na théâtre, nous sommes au mona théâtre, est-ce que nous au moi, na yo, abi maman, na ina sala pe musala oyo sala ki, est-ce que on encourager à salango ou bien on peut qui c'est à salango? Zuzi, oebingai soki théâtre zali ya kala tangu ya ba magneto. Donc kondima na lelo te ya lelo te na lelo te ngamo kutu na koma elo ni etindanga na sala théâtre donc na ndenge ya kilelo oyo elo ni okoma ovanda na botalika boy bafingi ozongi boy batongi osali boy ekei boy ngamo na koma obanga ngamo na koma kona ko mibanga na lu elo ni etindanga et puis monde o fa na tika na ngai pale bon ya musala ngai musala pona nazaka wana mais mwana so ba sala ndo pekisa no pekisa penza no pekisa pona town mabeza mingi ekomi nde kindoki na maseke na mikila mwana ata ndeko na ngai olinga te akota théâtre na temps oyo na temps oyo mama Bijou la reine olinga te et puis na 2025 2025 eza mabe makasi pardon
2025 eza mabe makasa tout cas tout là tout la makambo isobota kuma chaque jour moi bijou la reine toyebi ki ba artiste comédien ya mboka na biso bozana matanga boto kufela moko oya bino na kombo ya Richard Mukoko pe sonam samwana ma bijou la reine quoi que mato inondenge. Oui, ngai sango ekuti nga na komi na Wileri na okende hôpital. Tant na komi na Wileri namoni photo moko boye batindelinga gabi oza ba jeto ndeni babina kota na NTPC okuna nde bakosa ate nde na koti na NTPC namoni bato bazolela ngabi na vandi na place mo boye na vandi nga pele bila kufa elo kana lobaki yango po ani na lobaki yango parce que hier Richard Mukoko c'est mon vieux mais qui est na canal ya Junior Nzambe. OK. Parce tant na moni photo wana ke ya na Richard akufi na kanisi sous Junior Nzambe. To bando tourner film moko ya Nana Takaza on dirait na terrasse moko ya Miniti Keva ezalaka entre so leki oshwe na kwa wana direction ya Kasavu toya na biso pe makolo na ndeka ya Victor tozwa tokutana na tonton Richard biso zaki kande to uta ba tournage wana na Junior Nzambe ese Junior sa mère changate bweneni libona Junior pa mère aza réalisateur aza mambutu ngabi po amezati ngai na luka bato bachanga poa pona ebi eleka na okala wana na oleka na couleur télévision papa nanga Serge Kaembe na PC bambote alobi okoza la présidente jamais okozwa makambo tout na mutu okoma metteur en scène réalisateur okoma boye te tant yo pesa bango ya yo et bon yo moko tikana ni le foza na metteur en scène na script na mutu tout donc esenga penza na équipe complet ozomona nde na soleil na tonton Richard Mukoko tozali d'accord na ye film wa tourna pa nanga ezalaka la reine de mon cœur. OK. La reine de mon cœur a tourna pe tozala na biso bien yo bikama mbongo ya biso bata théâtre to mela na sikate de rosake non akei na epe mais tukala na biso tant que yokuta la pe na matanga ya Junior ya binga letina ngai Junior mutasangisa biso toza tokanga mabakanda pourquoi ozaleki na nga boye na boye donc okai surprise mais ninga dans azaki mutandeni est-ce que azaka problématique azala mutabiloba loba azala comment mode de vie ezala comment bon aza mutu azaki pe na maramuna parce que lelo so mutakufi ko marabo santo azaki pe na makamuna comme sur likambo ngala sepela ngala ngote o esala ke na bandumi bisaite donc azaka pe mutu azali na mabe na ye azali pe na malamu na ye donc c'est un peu ça. Est-ce que ti avant kufa bozaki to ya ko réparer yango parce que obi ko zaro solliciter mais na émission tokutana na matanga Junior Nzambe OK tokutana to solo ni to s'équipe mais avant pe wana tokutana ka quelque part pour moi tanga ba komba ba pezate tokutana pe ezaka ka mamnara ya vie kaka to beti to partager après singa pe ba conseil et singa kende bozo ça bon mutu ya Richard azalaki mayele moko non ngala ndo benge chitenge sana yo ko biseka likambo moko a développer pas pe son sens donc peseka mukie biso mbalela nsusu toza moi sina mobile mais donc créer nga donc na biso ko bima pe kitoko. Donc c'est ça. Mais c'est là que moi mikolo tozali ko moni sous la qui moi sur scène et ata ba film tozali ko moni te absence ne mizaki makas est-ce que vous avez ba nouvelle na ye ou ba keta musu santé tungisa ki ye to akota kinda ko azaki musika na bino ba nouvelle est-ce que vous avez ko yokango? Oui, il y a tonton Richard Mukoko azala d'ailleurs attention et puis on ka ba attention on de sala rabiso azala attention tension yokuto suna ba problème azaki na ba problème
Mais oui, parce que Amaye, là, réalisateur, à maintenant, ça a tout. Si on a chance que Moutoko so passe, soit comme un film, soit producteur, soit productrice, moi je yombo. Et on est soungat. Au Kobe, la makasi mettons au moni penza makuta penza la mesa, mo pozongi mutu pour tala après singalet par exemple $2000 pour musala on beba nango $2000 na ebike na ofuta bijou ata moi 50 ata moi 80 na ofuta nani boye moi o etikali boye moi provision bana et moi 2 mois pe na pale moi mbonga mai siko ezala raté ezaki sous débat par Richard ezala kité. Mais c'est là les informations que tu as combien de travaillé pour la belle production parce que badaki pe ba suivi et pas na ye ezala kité. Depuis 2023 tonton Richard comment la galère 2023 c'était dire quoi parce que belle production tu nga na osola no question tout na ngai na fonctionner nga na loba no oyo nga na yebi 2023 azaki na ba problème ndé ko ça que bandova na mwasi na difficulté vraiment so biloko na abomisa ba petit frère ne mwasi na zonga pa na bango ya kenda ne biso ki Congo central bilo mwa bon mwasi ku c'était to vanda ka bitenga vanda na belle famille ozomona basola ka pe basola penza e covid depuis 2023 akomena na ba difficulté pour muto ko futa ndaku te so muto ko futa ndaku te asani azonga chez ba parents na kilelo so zongi pa bino boy oh teke na respect aux asute belé ba français Richard azaki nango ya mayela azaki nango donc eza passion ngai na zoloba to lingana to na bomboy to sungana to na bomboy ya Richard to musu pasenga mettons sur ba bete 12 ba bete kara mutu musu pe boya ko ka osenga te to ma meki ata mbala moko kwa senga tam so vili ngala mobo e pesi pe moi souci donc anyokwa mize na ngai anyokwa penza makasi za souci mtebomi ya Richard Mukoko souci penza ba bengi na ba film te biso kuto na biso basi ata ba bengi yo te nga na ofuta na nganda ku na olia na nga nazala nga mama ni na nga motema ya papa de God boss mère ya ndeni nazala neli bo mbuka na nga dessin animé mama CC omona donc yesu kala mobile za batu mususu matolo penza e ba no beta te même ça solo matolo penza e ba no go beta te voilà mais ce qu'on liwa ya Richard na bisayo to na yoki yango pesinga pasi na motema epesinga pasi na motema pasi ya makasi ezalaki po ani mais déjà moto akufa déjà na ndako bongo soki mwasi na ye wana mwasi na ye bazala na ye na soki ayaki te kenga tosuka ndeni famille artistique te banga bakanga biso bata théâtre parce que aza moto ya théâtre bakanga famille na ye te mais maman bijou la reine lobi que papa na biso Richard Mukoko depuis 2023 oyo akota vraiment na galère pendant 2023 et tu as vu que azaki pe kokoma na bela production to mona tu as vu que asala aranda ba service ebele et lelo on a 2023 muta kota ki galère mais to moni tongo akufi to moni oh jibe pena yeba tongo na kufi ba production ebele eye mais tu debi to zonga sima ba 2023 muta azaki ko galère soutien ezalaki te ni atali su ya famille artistique tongo akufi sikoyo to moni bambongo ekumu bapona papa na biso Richard ngana tuna to Richard kana matanga to sola ebele akoma koto ya ba Congo central wana abeke na nga penza mambo ebele momo ahaki mobali mona pe moi santé pe ndenge mutazala kayeka matanga po junior nzambi petit na ye écoutons to sola dia junior a méchant la reine junior a méchant tosungana ntango toza na bomoi pesanga na lia mbino na ngai elia
souvent nga ata na $10 na yo na moni yango ke kanangila ayaki kopesa nga $10 mpo lelo so na kufi ato salinga ato osombelinga cercueil na osombelinga libulu na lola cimetière ya sika penza openza ya sika na lola namonaka nga te nakufa na nga lokola bato nyonso mpe bakunda baona bakinkole ta mosusu mpe babwaka baona bamai na okufa bongo mais to naza na bomoi namoni ke nasenga ye ndeko na ngai mpo kosenga ya mabe te kosenga ya mabe te mabe nde koyiba soki kosenga ko mabe seke tosala ndeni yango wana toarcha akufi mpo ta mosusu mpe anosenga na ngai te nayebi ye mpo so nasengi ye ezala kobetela oyo nasala nini na osambwa nakufa kaka nazwi na lie nazwi mpe te nakufa kaka yango makambo tomoni mpa tonton Richard ozolanda nyonso wana tokosala aomona yango te aza na 2 garçons na ye na fille na ye moko baoya otala ye lelo lobi baoya te tomona oyo eleki motuya ata toye na bamecondoléance na famille na bana bapedre mutu oke tokokaki kolengela ye ntango aza na bomoi ntango abaki nayokaka mpasi boye nazosouffrir boye fale to rapidité ezala niki biba apo bosutuki akufi na nini n'importe quoi c'est du n'importe quoi eza mpasi eya mpasi tolingana mo vrai tolingana ya solo nze mo tonton moko ayembaka wana soki opesi ngai okozwaka lifuta mpa nzambe mais okotonga nga pourkui yo ozosunga yango ozotonga lisusu estce ezalaka bongo meme ata bibelo loboko epesi oyo oyeba te mais comment yo opesi moto otongi eza na impact te eza lipamboli eza loko opesi mpa na biloko balia alokoma ogogola ngai na bengana mama bina na libala nga nasala boye bana na baya minene bando bangala mao mpe kolia yango moni ebele abala bakoma bafaser mpo na nini mbongo tata ya bango eme balalisela ya bango maloba tolingana mon frère tokenda mpenza kosambela biso bata maboki dimanche mpenza olati mpenza boye omemi biblia soki bibilia oke mpo osambeli te tosambela te oraison ke bosambelaka te osambela te tokenda nde konyokola bapaster mpo kotondisa baban eza mosusu tonyokolaka bango parce que mwana oyo aza mwana nzambe ya nzambe ngai asenga ye pardon bato batyolanga bato mosusu bakanisanga binemi bamona yango mabe na bato banda osola bien babinanga pourkui nasenga pardon ok na boya na nga lisumu nakendaka église pa papa Gilles Bumba Makelo navandaka na okama te siko matela yango bate yango ebimaka so naa na église nayoki so nabimi nasali mawa mosusu c'est pas normal eza kitoko te donc bango mposa bango ezalaki odimere kaka na mabe ozalaka moto ya barando nga naza motu ya motu nyonso yango nazoloba ti nga ntongo namoni bato nazalaki na bango bazalaki baêtre cher na nga bakufi namoni ke mokili eza ya ntina te tomona bato basomba balopangu bamituka baza danger bakufa batika yango parce que nzambe ye nde eza souverain ye insulukable ape mokolo akosaka te ye nde incomparable esukisa ata torenye na mabele oyo toniati todendi tosali nini me todenda likolo te tosuka kaka na se alors fo tozwa temps ya mutu na mutu fo conscience na ye tosala makambo na loyenge na miso ya bato nga danger nga nalobaki nga nasukisaki bo ntango otikalaka yo moko nde oloba elo nini esali ngao elo nini naolandela nini yango eza déjà trop tard nalanda vie na nga wazeko wana vie na nga matete aloba mokili ofo tobanga eza motu mosusu ofingi ye olobeli ye mabe osali ye mabe akokofundo na leta te soki akota ndako yanga osala nini
akoteli yo ndako ya nganga mbasi eza nango soki 2000 mpesa eza nango soki combien okufi nango kaka amono kaka te parce que to ofunda motu baluka mbongo basani babimisi lo biso ozongela ofinga ti. Mais par rapport à acte oyo il est le béki papa na biso Richard Mboko banda 2023 azaki bona ba galère azaki na ba pasi to mona ki intervention bande côté lelo o akufi to moni intervention ngaki ngali na ye na bimisi mota boye ngaki ngali na sali boye pour que na longola corps na ye boye parce que no lobiki to sunga ba to baza vivant lelo oyo papa na biso Richard akufi ono sto sala romona ngote ete yo na nini siko ete ngai to ye barake Richard nzete balobani nzete mobesu osalinga boye ebongo biso nzete akokauka elobi mingi Richard nzete mobesu basali obobi to banzete akokauka bozodondwa mpe ntango boye bomona mpe Richard te boyokaki ntango mosusu bomona 2-3 fois mais bongo bosala eloko mo boye oyo eza impossible na mokili gloire à Dieu ya epemiti biso nde totikali yaki epema na ye mais nakomona na liwa nomona bato ebele baye kointervenir tokobenga yango eza matalana tokobenga yango hypocrisie tokobenga yango eza nini bon wana nga nayebi te wana nga mpe nayebi te soki matalana soki hypocrisie classe yango nini en tout cas na oklasa yango lelo te motu na motu aza na makanisi nde akanisaka mpo tolala ndako moko te motu na motu ayebi ke naosala boye mpona prouve bato naosala boye mpona zongisa bato eza kosala mpona koprouve bato mais oui eza complexe ok bosiko toloba nini kaka oyo elobi complexe wana nga naa na problème osungi nga te to naye kosenga yo ke tonganga ekeye kuna batongi ekeye makambo ezali ti oui makambo eza nga lelo naloba yango so nzamba ata ntongo nasimbaka bambongo yango nakaa na respect ya badie na nga bade Londres barespect na baya na nga bebakata mpo ngai yo $1000 eloko te epa na nga napesa na sunga natonga te nayebi te kotonga yango ye na YouTube mpo kala kotonga mpe ezalaka ti me totonga te poani mpo na saki na nga bafranc $1 ebandaki kozanga te ezalaka kisi te ezalaka normal nasalelaka ta na nga mpe me nakufi mpe te nazozwa mpe kaka ntango lelo nga nakomi mokonzi yokanisi bapremière dame nde baza wana baza bayaya na bango te barespecte ya bango te loko akomi mwasi ya mokonzi ifo manke bayaya na ye respect to atie bango na mosala ifa akomisa bango lokola bana lokola bangulu wawa elobi na ota mama alinga non na mosala respect na biso ezali biso ozalaka mpe esobeti touta na mangwau tokepa bamundu eyo wana nde tozali ezalaki wana ebaka te ayaki mpe na Lisbonne président a dit sobe ande ko respecter ya na ye abande ko respecter ye azali na mbongo azali pe mayele elo nini esala biso po tomankaka baene na biso kisi to kindoki to envoûtement apparemment bene bino mo bitam suboza ko respecter te po to mona ba video mutu circuler mona bene bazana tête ba yo sans temps musu mona mpo ayi kaka lelo ba ko yebele ba nzembo musu ba ko simbele sa ki video mo bo pesa pe kilote ba ine lo ngala lobiti donc sina comporte ko expliquer biso ya Théo Zambota mutalia ka dollar ilala te ya Théo Zambota boss de boss. Merci na ba conseil, merci na considération. Voilà. Merci beaucoup affaire Richard Mboko zo continuer kaka to mona ki tango sango na yaki en tout cas biso za ba pandi sango musana biso za okende kuluka information comment na source kuluka to yeba o c'est pas ça qui to mona ki moko ya balobeli ya SB na kombo ya MK akena pe kaluka mutino so kuluka ko MK la pesi ombote Mireille
le quoi nous ça keneki azwaka image ko koma kuna kotaki famille ya bela pour so bazaki wana en tout cas ba interdiction ezalaki donc ya kokota te akoki ko filmer te akoki ko za belle vie te akoki ko za image te donc bazi matanga ya Richard Mukoko ekomi lokola ya bango na ebiti analyse noko ko sala pona ngo. Non, matanga ya Richard Mukoko za ya batu moko te. Okay. Ya Richard Mukoko abandi théâtre lelo te. Jimmy Collège mamna lo bayebi po nga penzana Richard Mukoko to bane ko solo le tout et de rien. Abandi théâtre lelo te. Ozo ko abandi théâtre lelo te. Donc à travailler na batu belé be man kasongo. Batu ebele na ebisayo. Donc mutu tout il faut aller là Richard parce que Richard a pesi batu mayele. Alex Vanda sala boto sa scénario donc ça mutu moko te que non matanga wana eza bon n'importe quoi moi on le bezate parce que na ba réserve na limite comme ao alobaki boasaki boete to lela Richard na kimia aza artiste munene aza metteur en scène réalisateur donc to lela vie Richard Mukoko na kimia aza na ndaku moko te que il faut ka ndaku wana balela ye okay balelaka matanga balela wana batu moko te et puis matanga bakanga porte te ke yo kokota te po yo ndo oza boye kosola te na binemi bayaka na matanga mwasi po kokufa boye mobali na ona mbanda na ba na matanga pe baotala akufi akei yanga na tikali siko bobengana ye bon tu veux yo muto tele mpo bengana muto no che désordre déjà o che désordre et ça fait tité na fait tité masange pas milange pasuka on les a matanga muto akufi et puis akufi na ndenge nini c'est ça aussi akufi na ndenge nini est-ce que tokendene na hôpital o ezala ke non nzambe to lembi pe tokende boye kisu ezate tozonga boye mai nini makila en tout cas nzambe mwa mobali to mwa so lembi batonga azokoka nzambe zwaka molimo na ye watu osengela mutu pa nzambe mais oyo likamba munene boye likamba somo boye place wana ngana ke kotelema mais faut nga bona zwa conscience Richard otoliaki na etomelaki na ye et puis mayelo ebele aza nango bafrançais ebele alobaka nga kuna loba yango te akufi donc balobaka ke non tozwaka conscience so moto akufi me tokufeli bato ebele e mo conseil ya rana wana toleli to tokende na baosho to banzo bina bulange kei kwa tozoka toti kolela bapasi tokendaka a cinquantenaire tokenda place mosusu te tokenda ko okutela kuna c'est dur vraiment c'est vraiment le nom de l'autre c'est dégueulasse voilà donc to retenir que matanga eza ya famille bota te eza ya bela te eza ya batu nyonso Richard azalaki mpona mutu nyonso okay de toute façon avant naele mpe na ndako de toute façon avant naele na ndako kanda te zuwa te parce que so mutu akende ko se retrouver na Congo central c'est pas facile ekomela letinga mpe ekomelanga ti otelobi ok vanda wapi ta so mutu abeteli yo vi na ye mutu tu aza na bapasi so moko bandi kobeta bavi na ye olela eza mutu mosusu mpe atali mpe yaki atourne bapesinga mwa 50 osikono osali nafuta chambre bato mosusu bakoma bongo afuti mwa chambre na tourne donc omona kaka ke azalaka na ye kaka sikoyo na minute oko bobengaki mpe na batournage te ntango mosusu mwa didelo akoluka mwa place moko boye alali na ntongo asukoli ake mpe maleo akoti na ye bomoni kaka mutu baveste baparfait nzoka nde bozoyeba place mutu abimelaka te bokobenga mutu awumeli boyende bozoyeba place mutu azobimela te bandeko bato baza na pasi mosala ebeba to bamajor bazalaka wana oyo ya tournage tado moko ta mosusu $100 major andaya ata mosusu na 5 filme so afuti o 500 so afuti o 400 so 5 filme oza na combien est-ce que oza capable ya ofuta ndako mai biso ofutela bana biso minerva na bamboka ya baproducteur afuti o 400 mwa 500
mais lelo ekomaka remerciement ozomona osala ifo ozala mpe na visibilité eza pasi. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. En tout cas, nos sincères condoléances la famille artistique, la famille biologique et papa na biso Richard Mukoko. En tout cas, biso toza toujours on a pour tout le là, tout compatir na famille ndenge ezala kaka to kabola mawa na bango ndenge baza koela ndeko na bango papa na bango ya na bango. En tout cas, to kabola ka mawa na bango ensemble. Merci beaucoup moi Bijou la reine de vous éclaircir biso. En tout cas, message est vraiment passé. Tout est quoi ya baya Jean-Pierre Ibutu ndeko na yo oyo tomona kapesa ko bambote mingi papo ya tomona ki awa ya Jean-Pierre Ibutu aza intéressant baloba bongo na lobi bien intéressant tomona ki wana mwana papa na to utane na nouvelle oyenge utakala OK Jean-Pierre Mobutu voilà tomona ki événement mo esala na ki awa ya la production en tout cas na kati événement bazaki vraiment ba trophée de mérite o asala ki musabu tomona ki ba trophée mais Jean-Pierre Ibutu aye ko révéler biso ba trophée wana eza pona mafinga bato bafinga ka sila bisa yango bazaki ba trophée mais tout monde na kati ya Bijou la reine mozu trophée de bate yibe trophée no te de kosa to memela yo ya Jean-Pierre Lobaki to ndegedi bon trophée so ezaka pa nzambe parce que monde na biso eza na injustice makasi. Trophée so eza pa nzambe trophée mpe mosusu omonaka yo soki nini oyo ezala mpenzaki opesi mpe mbongo ozwi trophée lokola biso bambongo yango oyo opesi ezala te yango mpe tozwa trophée eza te parceke so neti wana ezalaki mpona mafinga nayebi te butu ana ndoki ngabu ye bolembo ya solo wana ya nene ngabu ye bolembo jika oye nazoya azwa baparfum nanga kamala nanga bomwana babi trophée eza bato abifo bapesa ye trophée eso eza bongo bon ana droit bapesa ye trophée parce que soki eza bongo nayebi te nayoyebana nga mpe te eza di ya kwa batrophée nga mpe nayebana nga moko batrophée te nango anga bato bazala na batrophée anini me nga badiplôme de mérite nazalaka nanga nango me moko nazwa mbongo mpona pesa bato oyo bapesaka batrophée nazwa batrophée ebele jusque là nao naa na mbongo te babengaki yo te babengaki te moso ozwa trophée tenge babengaka nga te mais pourquoi babengaka koso te parce que tobiki mama na biso Bijou la reine osimposaka mpe na bela babengaka nga te likambo ngo eza ni tochange lisolo napesi président Didier Nzau euro dollar nazwa mobikisi donc nazwa mobikisi na mokili oyo président Didier Nzau babi président bachange tout na ville en tout cas ya yo yango oyo nzamba batela wabakisela yo bambula ebele osimba bakoko na bakoko mpo bolamu na yo eleki ebele yokaba kasamba basenga yo mpe ndenge ezala ozokaba ozopesa conseil otongaka te nyonso opesi otongaka te président Didier Nzau moto moko bien Bijou la reine pourquoi abengaka kuna biela te nayebi na nga te nayebi te nakoma mwana mawa abengako te bo siko banda obengaka mpe te kala sikoyo mpe ata bobenganga te eza mpe problème te ngo abinaa nanga na problème motu so obenga na oya so naa na temps na oya so naa nanga na temps te na oya nanga te motu mosusu akobengo mpe basimbi soka atushe yango na vandi na ngai nokoregreta nango te ta mosusu nde na regreta te nakumisa nzambe ozalaki ya botema na bandeko no mosusu te me nga ata bafini buto ngai lesoso ngai na nzambe nanga problème eza te nga ta moto afineni nga buto amuta mokili kwanga ya biso ayewana moto amayela koma français atanga baklasse ndenge na ndenge akufi ye atiki français tozwanga mayele te toyina na pourkui tooyela nini tooyela eti nini succès motu na moto ana tanda eleti babi temps eza ya Jérémie Chabani yaye mikolo mpe madebo aza wana mwasa ya kosala nzambe leki nanga Debora Palmisha yake napesi baleki nanga nyonso tu bambote
Voilà, merci beaucoup. Star Nabiso Bijou la Reine, mon qui doit commencer à analyse par rapport à mon sur le lobby qui m'a bien à côté, à tel moment qu'à la série au bien côté, mouton moi qu'à analyse ni à lobby, ceux qui Bijou la Reine, bah bien à tête tant sur notre famille ou à bien à tête parce que à Luka kokoma ami na ennemi ya moto aux alaki na éviter. Ami ennemi na camarade yango na exemple apesi boye alors Bijou la Reine azaki en bon terme par exemple na X ozaki à bon terme na X na Y bayoka na raté yo luki o se réconcilier na Y yango X pe sala ki aluka aida yo c'est pas grave na kufelaki bato na tshai mote mata musu baki koya bayaki te mais na monaki tendance bibinga yaki musika na campus na monaki toto Zuma na monaki mama Pati mama présidente ye aleka pe na numérica na monaki mama pasteur na tourner na ndako ne na bandala na monaki bato balandaki ngai bishop en tout cas na monaki bato Ben Ndundu donc na monaki bato oyo penza batiaki volonté sukoli alati elamba tie parfait na ye abinaki kokabola mawala ndeko na ngai ezalaki beaucoup plus babakoko kasi ono oloba ti na matanga nde place bayebaka moninga malamu na matanga yo oya kolelisa bato to oya kobunda oya kosala matalana docteur Richard aza na bana na ye bana baa na pasi ya makasi tozwa kimia docteur Richard aza mpona biso nyonso olingi nga gloire ati olingi nga te minu nabotama nango elinga nga te mo elongo etungisi nga ebongo suki oyo nazwi na mokili atako eboyi nga nasala nini koza dide nzao atako eboyi nga nasala nini o ikolo nango neli bonduka kamana nanga mwasa pembe mwasa mbongo lelo komona oyo komona ndeko Dominika bongo aza victime makambo oyo ekomelaki yo omona collègue na yo moko ya artiste comédien aza na attaché de presse ne aleki azofinga yo tomona mpe ekomelaki yo lelo tomona mosusu epa Mimika bongo aza victime nango baomanke respect biloko moko bongo tosolola déjà likambo okanola ba 2024 boye tosolola ona mimi bamakambo nde ezalazela bosololaki yango toyebaka makambo eyaka mpo bétise eza na mondo makasi olala olamuki bo mutu moko baofinga oyebi ye même pas olala olamuki bo bovanda te bolia te bomela te mutu moko afingi bon eya normal mimi aza artiste ye moko ayebi nde ne okende nango makambo yango eza kaka bino bino baartiste bokopesa ntango toza na attaché de poise na yo ofandisa obiki mo te Bijou la Reine vini ezabwe na kabela ya boboye ntango yo oleka tumba ye mais so okabela mutu ntango mosu moto asalela mpe mosala babi chaque travail eméritaka nini salaire nango futi ntango mosu moto asalela o na likolo nango oketonga motu ndeni sikoyo nga akamwa likambo yango ezala moto otonga motu mpa na yo tozala na vie na biso moko ye azala so okese ngai ntango tozalaka na nini na Lisbonne kuna ya moto azalaka so oke omona baoba mutu moyana bimisa identité eza te mpo bato baoyeba mutu boye ayaki vie gawa ayaki awa ntango vie gawa oya mpe vie gawa ye na ndenge na mutu boye ayaki awa siko totimbela ye okopona mutu so aza mabe fo osala nini fo tolakise aza mabe to encourageaka bétise te mais bokoka koloba yango te mais bon je sais pas nayebi te nga mpenza naza vraiment na problème ya mutu te oyo batonga oyo baloba mambo baosala lelo nga asi nasala yango ntongo kikala no eza kiprésent na bango nasala yango ntongo batemo bazali epuis bandaka zo bateatre na biso ya kala tala siko bijo ya kala wana na lelo ka eloko echange nga ezaka monene mais naovivre nanga bien naa na nzambe fin final yo te oboyi ngai yo moto ya mokili mais nzambe nango aboyanga te yo yebi soki ofutela ndako osali 3 ans ofuta ya facture ya mai te courant te oyebi combien eyela so ofuti te baosala baokata mais sikoyo banda na botama
soki nzambe alobi mpenza tindelanga mpenza facture est ce que nakokofuta tokokofuta yango te inekena yaya tikanga pardon docteur babiju la reine na ministre entre ozala likambo na motu te oza bote wana bandeko no nyonso motu aza likambo nanga akutana na nzambe motu akolukanga na butu to na moyo akutana na nzambe asika te ndonga asambela parce que makila nanga eya bololo banda asongeli nzaka ntina suki tunanga na ekoloni nga moko nayeba ekolo nanga te likambo monene koko na biso mobali oyo abota mama na nga aza moluba koko na nga mwasi mamumeta marie luz aza na swisse aza moswahili papa na nga niko mbambi aza muyombe siko nga na ekolo muyombe siko sangisa baekolo wana yango mona balobaka azaka na kisi naa na kisi te naa na nzambe epine mikolo wana ezobundelanga yebi ngai nauti obela awa makasi na matadi ya makasi mpenza nabinga na oke ntina senga pardon na repeta yango na matadi motu kuta ofilmenga nabi na okende nazala nanga bien na motu nyonso mais apparemment nous bosana motu moko ansi nyonsi napesi yo mbote kamana nanga ansi nyonsi babi afungoli terrasse ne kitoko na avenika ya sele yo wana na bandali cibangu bana bandali cibangu boyebi so okomi kaka na lopango ya sele yo ministère na biso ya monene ya mboka oyo en face wana terrasse eza wana terrasse ya kitoko musique ya kitoko masanga ya kitoko mwa batige eza wana ansi nyonsi donc ma copine mais apparemment bijou la reine dolobi ke oluka kobongisela bandeko nyonso ndenge bato mosusu osota bato mosusu neti nani na sota na ye nalobi naa na problème ya motu te oyo nashokaka ye oyo nasala mabe na bakolege na nga nyonso na bandeko na nga nyonso bolimbisanga nazali mpona ebakata nazali mpona nzuzi nazali mpona kanangia est-ce que mpe tovandi na émission biso ya mokolo loko opesa mpe rosine mochopi mbote napesa ete poani omoni nga nde naza na ndako naa na bana na nga nayedika bango parce que nga navandaka na bana na nga mama naza mama bango maloba na nga naza lokwa nakoma lokwa mobali ozolanda nga soki mwana nga asali mabe fo na corge naozala na problème na ye te yango corge mochopi bon na corge ye te nayebimaka mpo asala te naa mpe na problème na ye te sans problème moto ozala mpe bakamarade te non moi liboso mbote ezali kopesama me epesamaka na wuti ngai eloko oyo ngai nakangelaka moto kanda eyake moto ayebi ke ngai oyo mobali na ngai nde abetinga mosinzi ngai wana mpenza nayaka mabe nzala mwa batete aze na biso edingwa tei esele oyo totoa na nzambe voilà tozokela sujet na biso ya mimika bongo tozokela parce tokendango ma vite fait paraport ya baakisation nyonso komoyele bainsite nyonso komoyele na tomoni batie liso mpe jérémi na kati jérémi chabay na kati balobi bagage na ye eza éducatif te parce que mimika bongo asalaki tableau moko ayaki koloba makambo oyo esengelaki aloba batie mpe jérémi na kati balobi ke nini eza éducatif te jérémi mpe azobebisa théâtre nyonso wana olinganga aloba nini yo juste opesa point de vue na yo point de vue nanga eza te batéâtre na biso nyonso ebebi théâtre eza esu na baleson te eza na éducation te toloba bongo parce que ntango moto amoni ke yo obwakeli ye koto ye mpa osala nini aoluka mpa bwakeli opeti alo ekomika bongo ti ntango moso omona émission eza mosika ti abengaka lisusu nayebisaka bino boyelanga sandola mpo nasala émission o bosa alobi so obengala bwaki mweloo na ngai ti natali na akomba molili oyo boswa libanga la molili ekomi nango bongo nayebisa yo bato tu bafane babi tobaye kota ya batéâtre na bino parce que bajeton na bajeton sikoyo comme nango normal bongo sikoyo
Mais parfois bande kono o baza na bato balobela bango to bossa bloka bongo pourquoi bino moko boka ko interdire en moté pas tapé ces exemples du jour là nous attend sur na ba communicateur na yo ba le ka ba finga ba collègue donc pourquoi pas yo moko o kata hémorragie wana tango ti conseil poto se plano nango zela to comme na suka te question suka mwana tonyo libanga papa pesa nga papa mabanga na bwa ka sac ondo ki question na bien te ya tozana na matanga tozana matanga eloko bozoluka bozwamo kala matanga bozwamo ka bon de toutes les façons nzamba sunga bon na ebité pour nanga do voyager na ebité so nozana matanga na ebité so vraiment nozana matanga bato ba question bidon mu ba tisa bo sala mateta bo tinda na chikapa ba boss musanda avoke de na chikapa donc tam suna ko le naza le 8 mars tam suna ko ke na tam su lundi parce que ba billet de la sombelenga OK ba sombaki avant donc ta bino ha voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. En tout cas, c'est la plaisir de vous partager quand on nous baka. En tout cas, c'est la vraiment bien qu'on a appel na bino. Craignez à vous, babi de propriétaire, pouvez aller cambage. En tout cas, pour faire mobile, aller cambage, babo de nos pas aux amis. Joyeux anniversaire Dorcas Bolokoko. En tout cas, joyeux anniversaire. Mon angala bino kosilika ya dijoli na to sa émission na yo te likamudele wede kare joyeux anniversaire longue vie na yo baleki nanga penza ya makasi baleki nanga voilà merci beaucoup la reine Kilimanjaro en tout cas to comme na suka na kokwa batu nanga na permettre yo merci beaucoup na pesi honorable Patrick Kabalo bambote belé honorable Patrick Kabalo bambote na yo boss Patrick la pesi boss Patrick Baraka au portable balobi asele biso tela kitoko na kolezi wana na zalaki wana na liaki na melaki na sukolaki na piscine hotel na flat na biso Nyota Lodge oyo boss Patrick Baraka au portable wana moni Gérard Eric Mbumba na pesi bambote belé maître Merlin Wangata, maître Merlin Wangata, voilà maître avocat, maître Merlin Wangata, na batu na ngai. La pesi papa Jean Kitambilise, papa Jean Kitambilise na Lubumbashi, Kitambilise, comment on va dire Swahili? Kitambilise, papa Jean, la pesi ombote belé, ma copine chérie dessin animé. Mama Cessé veut dire Nelly Bonduka ayaki awa akufelaki papa na major Bonduka elekaki nango bien en tout cas molimo papa pe manakimia mama ni motema ya boss de Gaulle babiso lingo de toko bio okeka na venu mapezo wana na refulu okuta mama ni malgré bomekaki me aza ya nzambe ya ulimu shene nazoliete nazolela vie na ngai code mondial balobi fondation ulimu shene Fondation Willy Mouchel toujours ya Willy na biso moko depuis o ayebi bango bakoti mambango lelo mayo banda kotongo Willy Mouchel code mondial code international na pesi mbote pa ya Didier Nzao euro dollar président ba changer tout na vie ba bisous na yo ba gros bisous que Dieu vous bénisse ngamba bakiselo ba mbule velo mona ba koko na ba kokolo simbandeli bende na pesi mbote na Yateo Zambota mutadera dollar ilala te mon vieux jenanga solo la jenanga pesa nga ba conseil belé na pesi mbote belé na apôtre Abel Maya apôtre Abel Maya apôtre Abel Maya kamino apôtre Abel oyo demo azabi sokabo loba déjà loba biso na coulisse apôtre Abel Maya nazo c'est la kaka ndeko loba ki po ye penza boss na kata ngola na petit na ngola kwanza zati mbongo yete apôtre Abel Maya kwenda na bona nga pardon apôtre Abel Maya boss full boss voilà merci beaucoup la pesi Ivan Kilimali mon fils anniversaire peut être le 3 mars babenganga mama pona yo
hésitant beaucoup. Nayebi que 2025 ekosimba oza ya nzambe. Oza penza ya nzambe baya basanga na baolongo te songa mama no na lobité. Donc ça kilmali wana protocole l'église de Dieu créateur mama bumna et bota bala kitoko basala nzambe. Donc ça kilmali na pesio bambote belé mwana nga kamadi na nga ye poison ezate ye kotonga ezate ye kosinje ezate. Donc ça kilmali na bana nga la libali ovanda na bango bakamadi na nga. On a lingi bino mingi en tout cas bana le temps de la grâce. Nous avons un programme de marche de santé. Nous avons vu qu'il y a un petit frère. Donc, tout ça, parce que c'est président Kaouma, Chico Kaouma, président Jacob, nous avons le temps de la grâce. Nous avons un braza. Kalaminte Masolozo Vanda qui toque na braza. On a pas un na télémi. Cette fois-ci, en bascule. Balobi remontada. Bobo sanate la reine du jeu Chanel. To vanda qui meto la muka. Remontada. Toujours. Voilà. Réalisateur d'Abisso, Jeff Kanangi. Jeff Kanangi. Jeff Kanangi. Mobala mwasi ba na bébé. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était là votre star, notre maman Bijou la reine Outozaki Nesongo ya koyambe na mpola lelo en tout cas likamuna montete 100% vérité mutamtoza pa na ye mutamtoza azama kitina fana parce que la reine de Kilimanjaro a lobby. Voilà, merci beaucoup en tout cas na bato non so bolanda kibiso oboza toujours na pona ko partager pona ko aimer en tout cas bon continuer toujours ko sala mo bon partager bon aimer vous allez vraiment bien d'ici là portez-vous bien et je vous retrouve prochainement. Bye bye.